avons changé le programme de la campagne. Ce n'est pas encore le 14. Totier, na date ezo ya kalati. Yo on doit comprendre. Papa Mukuna, il est évêque. C'est que l'écolo, il y a évangéliste, puis il y a des prophètes. Oui, c'est évêque par l'écolo. C'est évêque par l'écolo. Oui. Ce que tu as dans le ministère, c'est dans la Bible, les arabes saints. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. De évêque et zalaté. Théologie. Non, de toute façon, changement, ouais. Et ça l'a bien été, mais Dieu le maître du temps et des circonstances. Et ça m'a mondial. C'est que ce qui est salé les 14, tu nous as mis ça les 14. Maintenant, Lélo, je peux te demander quelle relation entre le prophète Denis et le prophète. Il y a bien. La relation est bien. Il y a qui fait faut que ça veut dire quoi? Parce que tension sur internet. Ah, le prophète de Denis. Prophète de Denis, il y a un pasteur de ça. Ba bishop, ba archibishop, théologie, ba tangi yango makasi ba mipesi ba grade belé. Biso on a posé aux alaba mi à Saint-Esprit. Ba ka tout ya évangéliste ka bulu aller ça la campagne. Ni surtout na ngona libanda na zupe no kaza ko tuna. Les gens disent ma campagne ba pa aller ça na ndenge nini. Na habité. Mutu mwa na posa za na sorte ba mai moko boyo. Oyo apesa rabatu. Aitizaka mai. Papa wale ça aitizaka ba photo net ba track hein et ba photo na ye. Ba pratique wana. Bo mo te ko boyeka ko bakisana ba oba ba to basala kino ba binisu eloko na nzoto nisa. Est-ce que tu te rôle la guerre nazo le lisa biso? C'est un problème au tien nzambe ça. Donc à part campagne Stade des Martyrs, tozana Braza. Ozomona, après Stade des Martyrs, tozana na Brazzaville. Na sala masaba débat. Ceux qui les 9T, les 10. Ceux qui les 10T, les 11. Et je suis les 11. Voilà, merci. Dans le pan où il y a la garantie. Bon, on peut dire qu'il y a garantie. C'est ça bon. Mais dans le stade de Martyrs, on a besoin d'argent. Mais les dépenses, papa n'a besoin de à Sali, partout dans Kinshasa, on a évité. On est pas la pancarte, la fiche, toutes ces dépenses-là, pour la changer les sous-dates. Est-ce que, papa, nous sommes une partie pour parce que non. Ça fait 2 mois et demi, ça va tourner dans l'église de Réunion, ça va visiter là-bas. Mais il est représentante. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur GI Télévision à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, la Giga. Appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que vous êtes très ému de me revoir encore une fois chez vous, partout où vous êtes en train de me suivre. Voilà, merci beaucoup. La qualité oblige, hein? Donc tout le monde, il y a tout bazala qui bien scotché parce que campagne c'est là qui vraiment qui toko par rapport il y avait Nabiso il fallait ça avec l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, mais comme vous le savez très bien déjà émission mon côté côté la chaîne qui point de presse avec son communicateur. Alors j'ai tenu à ce qu'il n'a soyez personnellement parce qu'on est qui azolo bango
par rapport à la question à Batebele. Alors, le lobby qui tenga pena tout na yango, tout me capé ko solo yango par rapport à ce sujet évidemment, tu recomptes un peu parce que le communicateur, tu conseilles dossier belé. Merci beaucoup à Exode Mikebi, où il y a derrière la caméra, la prise de vue et puis au montage. Merci beaucoup à FM 4 fois boss. Merci beaucoup à mon pasteur Serge Mokambila, le pasteur de Aseram. Parce que la patronne, merci pour votre soutien. Voilà, Exode Fungolanga Bamona, papa la biso Gédéon ou Alessa. On a appelé ça bon. Comment Mboka, MC Naïba, Gédéon ou Alessa. C'est les communicateurs personnels. Et papa la biso avec évangéliste Claude Kamoudi Walesa. Donc, tout droit dans mon nom. Papa, bonjour. Bonjour, Jemima. Bonne santé. Ça va, Dieu fait grâce. Bien. Voilà, donc, quand on est à la sommaire, on a une chaîne, on peut se poser des questions. On va répondre à même comme sous. Et ça me pourquoi alors le lot pour rassurer que non oh le bas quitter lobby n'a point de presque le bango facilement, c'est ça. Sans problème, Nazat. Voilà, merci beaucoup. Et le connu ni oh d'abord d'entrée des jeux au Tayango, qu'est-ce qui a fait que changement wana c'est comme ça a été un changement un peu brusque. Et bien, les babetani bakunango parce que s'il faut dire bah dépense au l'homme déjà ça a été dépense au moutuye moi ça les aboya chassa m susu azana mbongo monsieur kozonga directement té changement brusque wana papa la société les gens bamonyango bien té hein non de toutes les façons changement ouais et ça la bien té mais Dieu le maître du temps et des circonstances et ça m'a monzami c'est que ce qui est salé les 14, tu n'as lingi salé les 14. Tu as apprécié dans honte. Nzamba lingi. Mais mon seul nzamba avant ça les kamuta tu n'as ainsi dit l'Éternel. Ouais. Parce qu'on attend on a tout à la wallet ça tu n'as qu'ainsi. Dieu le maître du temps des circonstances. Nzamba kakaye. Il y a ce chef. Nzamba mkolo temps. Yé. Akoyo ko loba. Dans la date à vision les 14 mais nzamba pas ko changer vision mon sala nzamba. Hein? Donc dans la date mais nzamba pas ko changer vision mon sala nzamba. OK. Ouais. Et ça nzamba est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu n'a pas de conseillers. Okay. Dieu n'a pas d'amis. Okay. Dieu n'a pas de consultants. Okay. Il est souverain. Voilà. Il fait ce qu'il veut au temps opportun. Nzambe na kibonzambe na ye a souhaité que ya muto lobi ba tu fa ba yeba nzambe te muto apesa passer aller sa date. Mais nzambe pesa qui est ayebisi à ça la campagne. Et encore toujours ça la campagne. C'est la campagne, il y a date. Oh. Okay. Dieu a parlé à son serviteur, il lui a donné le message. Okay. Après ce thème, c'est ça la campagne, thème yango. Parce qu'on laisse à béni si biso poto ya yoka nini nzamba lobi na ye. Parce que yé muta poni date, le qui m'a nzamba yebisinga oh. Na tia yango date tel. Date a tia ça on a problème té. Mais seulement que tozim kanda d'ailleurs je ça. Tozim kanda oyo balobi na biso que date wana totika bazo kanga stade pour battre la francophonie, bazana misala ba osala na kata stade. Or francophonie zo bana le 28, biso tozali le 14. Ouais mais pas décider bon on n'a pas le choix. On s'incline à la décision de l'État, on s'incline à la décision de responsables du stade. On a pas responsable du stade mais nous on m'a teki lisulu koloté. Ata tomati kolo, francophonie eza intérêt à ba congolais. OK. Les jeux de la francophonie viennent jouer à francophonie zo sala na Congo. Congo ndezo yamba bapaya. To linga te to sala bras de fer na bapaya na biso moko. To za na course te za mosala nzambe. To tikeli bango basala. So ba silisi to ko sala. Ndenge lobi o rassurer batu ke no batu musu balaki na kata stade ba ke no kutana batu na ba konza kuna réponse ni ba pesi. Réponse ya ba konzi ezako batu francophonie baza bapaya na biso to tika basala. Ka yango na bon. Basengi biso to tika kasi écoutez. Biso to louer stade. Avant de louer to yokana git. To consulter date na batal pe agenda na bango total calendrier batal pe agenda na bango bamoni ke wa le 14 eza bien to ko sala bandimi to fouti to moni hôtel de ville to sali tout ce qu'il fallait faire toutes les démarches administratives et salemi bango ka tous batineli biso mukanda balobi te bato francophonie balobi bakanga déjà stade pour ba travaux na bango basengi biso eza lokola yo so louer ndak oza na place moko ozolinga ofutela ndako wana opesi mbongo na yo il faut okota les 5 pour okota les 5 sikoyo mukolo lopango ayebi so que bapaya moko boye baye
bapaya wana bakozala na posa ya ndako oyo pour quelques jours baza bapaya oyo baza na intérêt mpe na yo comme ça est ce que kotikela bango kaka te basala makambo bakosala na lupango oyo eza prière ya mikolo mike kasi basilisi oyo kokota osede bango basengi biso ebi ke pesi exemple moko bien ba na lopangu kolo lopangu asengi yo moto zo pesi mbongo voilà s'il te plaît est ce que kotika te bapaya oyo bazoya basilisa comme ça ozonga ok na ndenga lopangu eza ke ye aza na garantie nao mbongo peseke ya garantie eza bongo ti mais na ndenge ya stade de martyr bango baza na besoin ndako mais les dépenses oyo papa na biso akokabundelesa asali partout na Kinshasa awa nayebi te oleki basi omona bapancarte bafiche tous ces dépenses là mpona kochanger le sous-date est ce que bayokani basoli tela bato yaniki papa ye biso osalaki ya misu boye une partie mpe kopesa biso parce que bino nde bokoze biso dictor baza mpe na garantie na biso tofuti mbongo yango nalobi stade wana balouesaka yango mpona kozwa yango nous avons loué nous avons tous les documents qui nous permettaient de faire à la date du 14 lokola bango nde baza na garantie na biso bango nso basengi biso s'il vous plaît activité ezosalema na mboka ezotala mboka tozoyamba bapaya bamboka ebele totikaka basala comme ça biso tosali biso siko tondimi na yoki j'arrive maintenant badepense oyo esalemi mpona mosala ya nzambe baregretaka yango te eza mbongo todepense mpona mosala ya nzambe te mokolo mbongo eza nzambe la bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu soki nzambe apesi biso mbongo wana lelo toengage yango na mosala na ye eke mboka esengi biso tochanger oyo totikali nango tokocontinue kodepense kaka mpo bato baya bayoka parole de Dieu on ne peut pas parler sur des dépenses faites mpona mosala ya nzambe mokolo mbongo oyo osaleli dépense eza lokola yo oza caissier ou bien papa na bino asimbisaka mbongo epa na yo Jemima nzambe asimbisa mbongo epa biso bana na ye papa na bino asimbisi mbongo epa na yo Jemima sikoyo ozoyokaka anniversaire neza pembeni awa okei osombeli bilamba osali olobi na mbongo ya papa mpo papa atikaka epa na yo ayebi ke badepense nyonso kosala na nkombo na ye akosepela yo soki osali badepense ke date tele ezala mpona anniversaire ya papa après oyoki papa alobi te fete nanga anniversaire olio ezala samedi to tia samedi prochain soki oloba papa na regrete mbongo eke pamba non eza mokolo mbongo mokolo mbongo eza nzambe moto apesaka mbongo bato baza na bolingo baza na volonté bazodepense oyo baza nango mpona mosala ya nzambe c'est normal papa Kabundu alesaka kombo et puis aza na bapartenaire mpe libanda pas seulement ça non, on ne peut pas parler en termes d'argent parce que ekei na mosala ya nzambe et puis tozocontinue kosala yango à part campagne ya stade de martyr tozala na Braza ozomona après stade de martyr tozala na Brazzaville na masamba débat tozala na Braza na masamba débat kasi te po ekoma bongo tobeti martyr okepe beti masamba débat après l'Angola après stade de martyr non Angola fala tobanda na Angola depuis année ya confinement normalement programme na biso ezali bongo fala tobanda na Angola stade de martyr Londres na 2000 corona na 2020 na 2020 c'était ça notre calendrier Angola Braza Londres stade de martyr ezalaki te lokola corona eyaki dérangeaki nyonso alors yango tolobi comme ça nzambe alobi tosala na stade de martyr Dieu a donné une vision d'abord pour le pays après ici nous serons du côté Brazzaville après Brazzaville tozongi awa mpona kosala siko batournée communale na bastadium nyonso na commune masina na mosala ya nzambe tokoengage bambongo wana nyonso mpona mosala ya nzambe awa na kati ya ville de Kinshasa baéglise eza na combien de communes parce que toyebi ACK eza partout moto akanga pena na baéglise na bacommune eza combien de communes eza na combien 24 communes biso après ka campagne tosala na triomphal wana tofongola 42 na ville de Kinshasa nous sommes déjà à 42 tozana kati ya fongo après campagne totelemise po pasteur ole ça fait 2 mois et demi azosala batourner na baéglise na ye nyonso azovisiter azotala mais ye représentante église ya nzambe te mais église vous comprenez mal ça c'est l'église na ye ouais je te dis l'institution église là a une direction a une coordination cette coordination est chapeautée par le pasteur Walesa spirituellement les églises ya nzambe physiquement les églises ya Kabundu Walesa yango to mona o to le bagi ACK ya papa Mukuna ba ACK ebele to mona avec Pascal Mukuna za ba ACK ebele o le bongo c'est-à-dire spirituellement les églises ya nzambe physiquement ils sont coordonnés par une personne
moto azo chapeauter yango nde aza responsable nango. Voilà. Et tant que communicateur, il va falloir aller ça. Dès que les gens peuvent avoir une na ngala, za pena ko sepela makasi. Parce que tout le monde a ba église belé, ba te ka su image en Zambété. Net so le ki na bo mention, on a tala pancarte munene, même pas campagne. Ya munene le ya moko wale ça. Bongo point. Kasi yo soza photo Yesu, pesa ka biso to ko banda otya na ba panote. Tu me comprends comment Jésus-Christ sans photo. Oh. Ben oui. Jésus-Christ a ses ambassadeurs. Voilà. Toi tu penses que Nzambe ye moko azangi makasa ko kita ko ya sa pharaon, yo pharaon. Tika peuple nanga banyo ko mimingi. Dieu a utilisé Moïse. Dieu a ses ambassadeurs. Ce que bato yo ba ambassadeur ya Christ. Bango nde bazo présenter biso Jésus. To komona Yesu ta ye ngai Yesu ngai aya zwi micro na hotel binote. Asala yango lorsque ayaka akufela biso ne kulusu esili azonga na lola. Azana droit à père. Mais il a maintenant ses ambassadeurs. C'est pourquoi tu allons choquer. Lorsque tu yoki que l'église va toujours que ressemble la mais yoki que pasteur Assel Maramboumabé. Exemple Kindumba, exemple escroquerie, exemple. C'est l'image de Jésus-Christ qu'on salit. Voilà. C'est que batunaye le gars que tu as pasteur ou aller saboui. Puis surtout que tambola na image naie pour faire voir aux gens que voilà l'homme que Dieu nous a donné. Exemple à bien terre à terre. On pasteur aller ça, azalo la produit. OK. Produit est-ce que nzamba saleli biso. Yeso saleli biso produit wana. Et ça exemple savon. OK. Ba kolo savon, ba ko tia ba panneau partout dans nzela, ba zo teka produit na bango. Boya bosomba soki ezala utilité za bosomba savon oyo mona ka ba tie mwana mwasi moko za bien, teint ya bien, ba lo ba savon ezala teint ya bien. OK. Mwana mwasi za na savon, yete muto sali savon, mais aza ambassadeur ya marque ya savon. Ndenge Yesu azana batu na ye. Ce que vous écoutez pasteur a tes photos na ye azobe examiner na prière. Ça m'a bêté. Té aza marque yo Yesu a présenté biso aza produit. Parce que bêté bala nzambe ma bébé. Non, batu ne faut pas yeba que le serviteur de Dieu et il est l'ambassadeur de Christ. C'est pourquoi Paul dit croyez en Dieu et croyez en moi. On ne croit pas en Dieu si on ne croit pas d'abord à l'homme de Dieu que Dieu a établi. Voilà. Et c'est pourquoi les apôtres bazalaki ceux qui ont le kaboye, le Pierre les actions qui ont les kaboye et les lignes na Yesu c'est que ça va toi kufa. Ba malade, ils avaient cette capacité là. Pourquoi? Parce que Christ en est. Christ a fait de les produits. N'est toujours ça passer au salelo. Ba tozo là ba lotier, ba biki. Ba tozo utiliser photo, biso to le bater ba utiliser photo. Mais ba tozo utiliser photo, ba biki. Mais eloko kozala neti mwana moko libanga moko to bimena nzoto. Yango moka libanga non, mwana bébé il y a 3 semaines, c'est 1 mois. Mwana muke camarade ya papa na ye, ayera memi mwana boya moni mwana za mwana kitoko. Akena cimetière azui libanga moko mabe akoti mwana na nzoto pona ko bebisa mwana. Mwana muke eloko ekoti yao. Avimbi alelaka chaque jour pendant 1 semaine. Ils ont fait le tour des hôpitaux, ba mitse ba l'hôpital, tout le monde a passé ko pasolaté. Papa ya mwana momeli masanga zo mela kuna langwe mais a décidé à l'hôpital. Bon maintenant moi n'est pas allé ça. Lorsqu'on a mené l'enfant, bah comme il passait relais ça sambeli mwana. Malabo konza ba fongoli miso ala que papa ya mwana wana azana camarade na ye mutu tel. Ye mutu amemaki mwana koti libanga na nzoto mwana. Wala papa wa lesa mtalobi. Atangi na kombo. Na kombo mu. Wala za ko panza te, wala za ko kabona. Batu mususu quitté au milieu d'eux. Batu mususu yo yebi aza mabe faut ko kabwana na ye. Atangi na kombo. Ouais. Pasteur bazo panda ba famille. Ouais, ceux qui muto zo lokayo aza muto azo souhaiter malheur na yo. Faut ba yebisa yo ye o kabwana na ye. Ah, oui. Batanga na kombo papa. Muto azo souhaiter malheur na yo gemima. Ba ko yebisa yo ke problème muto azo linga yo nenga za na atela ke ozo bela libumu ye muto atelo poison. Voilà kune l'église na bino. L'église centre de réveil spirituel. Ozo ka de réveil spirituel. De Kaboudi Wadesa. Centre de réveil spirituel. Voilà. Tu vois? Moi na muke ya bébé ba memiye et pas pasteur wale sa sambeli sili asa l'opération na maboko asambeli sili ba kena mwana boye ba monika eloko wane pasu pouf to fini mati likolo libange bimi na nzoto mwana. Dieu est esprit, que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Le diable aussi est esprit. Il faut toujours le combattre aussi en esprit. Il faut d'abord attaquer.
soki bo attaquer bolongo lelo ko ba coach balongo lengo spirituellement nzambe esko muto ala kisa ngo ekotaka spirituellement babimisi yango spirituellement te mais esko leur babimisi yango spirituellement nzambe atalisi yango c'est l'esprit qui engendre le physique. Ok ozana mbongo te mais na maboko ya mosala nzambe alobi na pesi yo mbongo ondimi amen ok ibo ke zo mbongo mbongo ezala na maboko ya mosala nzambe ezala na munoko na ye lobiko makambo nyonso ezalaka na maboko na munoko. C'est pourquoi il faut toujours tirer attention yebana nazo tielo loboko tout ça zandumba makasi au tielo loboko azo transmettre on donne que c'est qu'on a on transmettre le résultat. Mais les gens disent aussi parce que tu vas nous to ba tout tout ya évangéliste Kabundu alesa la campagne nyo surtout na kango na libanda na supeno kaza ko tuna. Les gens disent ma campagne papa alesa na ndenge nini na ebité mutu mwa na papa alesa na sorte ba mai moko boye oyo apesaka bato aitisaka mai papa walesa aitisaka ba photo net ba track ya ba photo na ye ba pratique wana bo mo teke boyeka ko bakisana ba o ba bato basala kino ba bimisio loko na nzoto biza na kande quand même ozolo ba loko yoki bato ba yebisio tito mona mona on peut pas misser moko so na pesi caractéristique na ye bato ba comprendre ye pesa moi munene mboko pesa. C'est pour te dire que non, na Patrick Akol. Pour l'église d'Abisso, non, attends, l'église d'Abisso, oui, Rakota, Kakola, Kota, Bario, Bakadio. Moi, je vais arriver. L'église d'Abisso, va pesa ka mutu, loko atamorote. Ni mai. Ni mai. Ce qui est dans la mutu, yebisa yoko. Dans une église à pasteur, ou bien mutu awale sa pesinga mai, akosi aza mutu awale église awale sa te. Et pas n'Abisso poudre te. Singaloke tote bougie te maïté logo te huile d'olive et logo te tout ça la huile d'olive te biso ça déjà yo kina net huile d'olive biso ça la ngote oh huile d'onction tout ça la ngote déjà ça c'est une révélation on dit ma pesa qui est parce que ba église ebele le comment au soma huile à Israël huile ya Mokatel huile ya Mwindu je ne vais pas répondre au nom de ces églises là chaque église a une doctrine na bango nous chez nous c'est la parole qui prime Dieu est dans sa parole. Au commencement, Dieu créa. C'est la parole qui a tout fait. Et cette parole-là est dans son serviteur Walesa. C'est la parole qui crée le miracle. C'est la parole qui guérit. C'est le moment s'il faut dire. Parce qu'on en parle partout. On a protokuna a rolinga yo kameza ya Walesa. Moi nanga li mezo vimba la tala ki Walesa bu mekiti. Baba ina moto danger. Ouais. On a ba moto ya Israël, ba Égypte. Tout messager qui vient il doit toucher couche ya batu nyonso. C'est un messager. Oui, ba Branhamiste, oui ba Branhamiste. Bandimeli prophète William Mario Branham. Biso to nimela que prophète de Dieu. Et tout ça contre toi le Branham Dieu. Mais Branham ouais. Voilà il faut que dise le va. Biso tout ça contre toi le Branham est Dieu. On est contre. Mais dire que Branham est prophète de Dieu, bravo. Dieu l'a utilisé. Dieu a fait de grandes choses avec ces papas-là. Un prophète, lorsqu'il vient, il y a un message. Tala que Akoufa Azalagate. Mais au une église, aujourd'hui, moi je connais certaines églises, il y a des branhamistes. Et au côté d'une église, Bovandi, pasteur a regardé le bosso, il y a des cassettes. Prédication à Branham, il y a Kala. Ti batondimi amen, il y a offrande, il y a banda. Mais je te dis, et ça les maka. Yo ka kondima ya batouana. Batikali a été ou est un messager makambo loba wana parce qu'il n'est plus. O ya loba wana ndé batouazo considéré tilelo. C'est comme ça que Kabundu allait ça. C'est un messager. Nenga yeba ko leka mais faut leka un jour. Batala ba empreinte na yeba kanga yango. Akoleka un jour. OK. À chaque génération. À chaque saison. Dieu s'est choisi une seule personne. Voilà. Nzambe na kibonzambe na ponara messager moko. Après ces bâtons de commandement. Cela ne veut pas dire que pasteur na bino azana nzambe te. Azana nzambe. Azana mosali nzambe. Pasteur na bango azana mosali nzambe. Ba pasteur oyo yebi ka bazana sala nzambe. Mais bâton de commandement nzambe apesa ka mutu moko. Après ses responsabilités. Yango omona que lorsque makambo makasi kanga mboka, ce qui est yé parce qu'on laisse à consulter à battre. Tout ça, tellement marié moi abandiko 100 000. Pas y a des charges. Corona, à la tabassade. Ah bah la pote pote. Ouais. Ouais. Bah sacrifice à ma casse, bah moment de prière. On dit trop, hein, bah extravagance, non dérange, ça ne nous dérange pas. Bah traiter de tout, hein. Ouais. Ce qui est plus important, c'est qu'on traitait de tout bien message à l'Obaka. Qu'est-ce qu'il avait dit alors lorsqu'il vient aux autres traiter de tout? À l'Obaka dit pour la Corona.
Et ça ou bien exact. On reconnaît un prophète comme ça. Écoute, j'arrive. Pasteur on laisse à l'obaga, corona est dépouillé. Force aux amis au moment où on a et long. Et quand la maladie normale, le rôle a tout. Na moment on a corona au monde entier. Et aujourd'hui, tous vivre magambo l'obaga wana. À l'obaga yango le 20 avril 2020. Et là tous vivre yango. On reconnaît un prophète lorsqu'il dit ça se réalise. Ça c'est le premier point. Pour te faire voir qu'il y a une charge wana. Et un bon prophète ne doit pas écouter ce que gauche et droite disent sur ce que Dieu lui a dit. Ok. Lui sait que Nzamba yebisinga tambola makolo ngulu. Atambola. Si comme bino bozolo bomoni alesa mikolo zo tambola makolo ngulu. Do sali be mission. Okuna balobi mutaba kisi mikolo za makolo ngulu. Bolobi. Ya ko sala Nzamba lobi na ye. Et ça va même pratique pe na ba monde wana pe tout monde. Na Bible pe ba ça va même pratique pe na Bible. Ba prophète belé ba lata ba sac. Jérémie va la tabasser. Le prophète dans la Bible est belé. Quand quelque chose ne va pas la mort. Ouais, quand ça ne va pas, le prophète. Et puis, les soucis de pasteur en laisse, ça c'est quoi? Ça, on a que bâton de commandement. Son souci est que dans ces pays, lorsque rien ne va, il y a télé. En commençant à bateau, ils vont diriger Bissot. Batianzam est la première position. Les hommes de Dieu venaient. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est-à-dire, il faut que, tout comme à niveau, Kotianzam est la première position. Le chef de l'État veut faire quelque chose, il demande qu'est-ce que Dieu a dit pour ce pays. Ah, oui. Quand les hommes de Dieu sont unis, sont bolingo. Mais tant que papa va laisser exemple, papa va venir, tu peux charge et pas papa la biso yolo nani papa qui se. Là la pèse charge. Té. Mosa nzambe, a pèse des à rassembler basala nzambe. Tu vois différence. Ici moi je ne parle pas du rassemblement des hommes de Dieu. Non, moi je parle de la charge que Dieu donne. Okay. Ceux qui sont responsables, écoutez, na Zimbabwe kaka. À l'époque, Robert Mugabe. Il quittait le pays, il partait Tinangomba côté ba poste sur le Yakovo. Bazazo que la Mambuno, comment ça s'appelait? Il partait lui voir, Bazo Sambil, il partait lui demander aussi qu'est-ce que Dieu a dit pour nous. Okay. Et c'est ça notre souci aujourd'hui, le souci de l'homme de Dieu Kabundoualesa. Et que Dieu soit au premier niveau. Il y a un thème, Jésus-Christ, notre manière de victoire. Hier soit à la Licolo. Lorsqu'il y a un problème, on recourt aussi derrière les hommes de Dieu. Écoutez, dans la Bible, on les faisait. On allait vers, les rois partaient vers le prophète pour leur dire qu'est-ce que Dieu a dit. Demandez aussi l'avis de Dieu par rapport à une situation du pays. Vous allez comprendre. Ce n'est pas grave. Les soucis na biso. Il y a que hier soit à la Licolo, il y a un souci à Mossali, il y a Claude Kabounyale ça. Corona est qui? À l'intérieur dernièrement, tenir pour soutenir le militaire. Et pour l'instant tel que tu venais de dire, toi tu penses que Rwanda, tu regardes l'exemple à Rwanda, pas le Rwanda n'a pas biso. Rwanda na Congo, est-ce que tu te rôles la Rwanda zole biso? C'est un problème qui retient Nzambe au centre. C'est un problème. D'abord, nous, Congolais, tous en a conscience. Il y a comprendre que la situation que nous avons, tous à la unité, implorer grâce à Nzambe. La Bible dit, Jésus-Christ est le prince de la paix. Ok. Il va mettre la paix. La paix n'est pas dans nos poches. La paix, c'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Donc, une fois que non, qui m'écoute, si Maramutu peut aussi là. Bible lobby, lorsque vous le verrez, le Fils de l'homme, c'est par là que vous connaîtrez ce qu'il est. Il faut que tombe la Yesu na premier. Comment ça na babilo ko ba conflit, comment ça na ba guerre civile ba makamnyoso, tous à la unis, tous les misa Yesu, tous les Yesu lobby pour la est. Voilà. Tous à la ba très traité. Tout à la vrai. Tout à la ba vrai. Tu implorer pour Yesu agir ka place ba vrai baza. Tu implorer grâce na Yesu lobby nini. Yesu repère ça biso kimia. Ces gens-là souffrent des années. Souffrent. Et le pasteur Alessa a beaucoup d'amour envers eux. Assemble la bango chaque jour. Pour ça, neza, oya yo kakawana, eko tapé na mitema ya batu nyonso, baba na yoka bongo, ba mitia place ya batu wana, to sambela. Yango azo invité batu na stade de martyr, to sambela.
nzambe akopesa kimia. Mais le prophète, l'évêque Kabundoualé, il est conscient. Prophète, bien pasteur, évangéliste, prophète, t'es évêque. Évêque, évêque, donc Moukouna a le colo, c'est ça non? Pasteur Moukouna a le colo, il y a papa Namso Walesa, c'est ça non? Oui, évidemment. Parce que le blabing est évêque, il y a un nom comprendre non? Papa Moukouna, il y a un évêque. C'est qu'il y a le colo, il y a évangéliste, et puis il y a les prophètes. Oui, c'est évêque par le colo. C'est évêque par le colo. En bisous, quand tu as un ministère, dans la Bible, les Aras 5. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. De évêque et zalaté. Théologie. Et zalaté. Et ça, on a battu la théologie. On a eu les 5 ministères au Christ atiki. Prophète, docteur, apôtre, évangéliste et pasteur. 5. Et bon, ça, on a comme un évêque ndeni. Tu vas na kaboto ki évêque Moukouna, Pascal Moukouna, yande. Ba bishop, ouais, ba archibishop. Théologie, ba tangi yango makasi ba mipesi ba grade belé. Biso tona posa ozala ba mi à Saint-Esprit. Voilà, j'avais dit que nazo na yambi communicateur papa Walesa. Je crois à le appeler Kitoko. Au lobby d'absolu moko ba Gédéon, au lobby nous avons passé sur 5 ministères au Tangi. Donc ba évêque, ba archibishop, ba ta théologie. Si on comprend bien, c'est que l'évangéliste est à l'école à la cour à théologie, c'est pas comme Oyazalelo. Il y a un prophète. Il y a des hommes de Dieu établis par Dieu, appelés par Dieu, formés par le Père spirituel, encadrés. Il y a les intercesseurs, les gens des genoux. Mais les intercesseurs, tu vas former, tu vas dire parole de Dieu, tu vas pasteur, tu vas faire théologie. Et c'est ce qu'on bat tout. Pasteur, il est l'homme de Dieu établi par Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es établi par Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. Naïta aux Anzama, aux directeur ma bureau. Laisse, je vais t'utiliser. Nenga Yebisara Simon Pierre. Ouais, aux pêcheurs, tika yaka obanda ko pêcher ba âme. Voilà. Ouais. Ndé passer on ça. Nzamba bengi azo somba diama. Azo sala misala na ye. Il était païen azo teka bilamba. Aye banza mete. Dieu l'a appelé. Donc aya na musala ndame pauvreté, azaka dans moi loko. Voilà. Abanda musala nzambe. Je te réponds abanda musala nzambe. Nzamba pambola ke na mbongo. C'est parmi ba mamne à liboso lorsque akutana na nzambe na vie. Et là liboso nzamba yebisa ye wana zo linga mama na biso sika. Maman j'aime. À quelle heure on a veillé na prière na Bethel. Po biso to uta na Bethel. À quelle heure on a veillé na prière na Bethel. Nzamba yebisi ye ayoki muto zo benga ye. Kabundi. Ah, surtout ya tele zo mona mutu te. Kabundi. Ezanga inzambe mutu nazo benga yo. Po yebaki ngai inzambe mutu zo luka yo. Tango ozonga na ndaku biloko na yo nyonso ya ndaku pesanga yango. Jeune quinoa à l'époque quand les alaka so quinoa longa ke mbu pa azala quinoa awa. C'est quoi que ndo bala na mbujima. Il faisait ses activités à Kinshasa. Les alaka kala avant au bala il faut équiper ndaku na yo. So ndako ikomi bien nde obandi olinga mwasi. Ezata mikolo yo mutu azana ka lote. Kanaka. Kamusu wana boye ala bandi ko wela bala. Ukini boulogène. Ah bat mikolo eza azana loko teme nazo linga na bala. OK. Tu vois? Parce que lorsque quelqu'un est ndaku, maman j'ai la yé. Ayebisi nini? À côté de ndaku, moni biloko nyoso ndaku ezate. Wana akemo na pasteur Kalombu Daniel akufa le fait. Ayebisi ke yokana ye kiba ayebisi apesa mutuka ya camion moko ya maison pour mutu aza commerçant munene na mbujima à l'époque wana. Kende na camion zo biloko wana nyoso. Azo pena biloko tu ya ndaku ba chaîne musicale ba kita pesi. Parce que auto bala sikati, même bazala place moi c'est yaka. Osina ya koti ndaku. Akantine tu ba yibi. Maman Angèle. Bazali ba to bala sika bazali ndaku na bango. Ya koti, alobi oh, moyibi yibi biso. Ya lobi te na yoki mutu moko ayebi singa zo biloko ndaku nyonso pesa. Nde na pesi maman Angèle bandi ko sauter. Alobi nzamba koti na ndaku na biso. Ah bon? Asepela makasi. Moi c'est sukuta aussi. Oui, asepela. Ah nzamba yena. Nzamba sengi biloko ndaku, nzamba yena ndaku na biso. Babandi ko sambela, sko nzamba yebi si bango bo senga ngelo nyonso bo lingo senga nga. Ayebisa yepesaka biso mbongo soto zanga mbongo te yango pazanga te ayebisa nzambe pesa biso mbongo po bango bamona neti po na bango à l'époque wana bamona neti eloko ya danger za mbongo mais lelo mbongo eza biloko zéro na miso na ye so lelo ayebisaka nga chaque fois que soki nzambe ndenge nzambe pe amonike na komi na timba alobi nzambe amonike na timba po soki lelo kaka ya tuninga
Kabundi senga loko nyonso lingo sengo na yebiseka nanga na mwasi nanga na bana nanga mema biso na lola tokende. Po azana mbongo wana vanda ko vanda 3 mois bimi ata banda boyetu. So na kena restaurant na kolia ni. Donc nyonso zana. Tu babilamba na somba ya. On peut le compter le lot parmi les pasteurs riches. Dieu l'a béni. Tu babilamba na late ya ndenge nyonso. Tu ba mituka, tu babilo tala ndenge zana saka ba plus de 200 voitures na vie na ye. OK. Kokaba. Nazo peso ka mutuka. Quel que soit niveau mutuka nezo zala, ate eza ya $400,000, ate eza mutuka na obenga ka mutuka. Mais ça fait aussi partie bato benga qu'est-ce que pasteur Walesa hein moi bilom so ça en église au moins la boya matisi mutu na cher azui lamba kabelio abambio mbongo o to mona tete ebi lelo basa nze balinga ka ande mondimia yati apesi parce que pasteur aye ko ela biso eloko mo o ezala ka te l'évangile avec le pain. C'est-à-dire mutu azana nzala oteyeye sozo kotate. Faut pese no ya olia. Ya nanu. Oh, l'évangile avec le pain. Ça veut dire quoi? Couple mon la mona wana azaki ndo na problème ya malformation. Oya papa mukuse? Aza na chaise. Ah, mudia ngomba. Ah, moto nzambe. Bonjour mosala nzambe. Alukele moi ça balisi non? C'est ça non? Alukele moi c'était. Mutu wana za genre ya bateau yo satan atie limitation na vie na bango. Alobiye, po talaka aza na chaise roulante. Kolia, komela kosokola basali de la raye. Il ne peut rien faire. Limité en tout et pour tout. Azana mokongoté, azana makoloté, azana mabogoté. C'est pour dire qu'azala peu impuissant. Voilà. C'est comme mutu ya bongo azana ba limitation parce que on laisse ya lobby. Ceux qui s'attendent à ce que mutu akozala mututé. Nzambe azokata ba limitation azopesa forme asika. Ba mo azo. Assemblée lié. Assemblée lié. Après kabela ina mbongo. Créer activité. Oh, il y a des gens qui vendent. Il faut que les gens qui ont bosokola ye bosala le tout. Mais la PC dollar rebellé les mêmes jours comme yaye. Até conteneur abandi ko teka biloko. Après pasteur ça les ont bonne activité les OK bien. Yo, il faut bala mwasi. Linga mwasi. Ye moko mutu. Si on raisonner que azana mo alimentation na teka biloko mwasi yaye. Aye ko soma to biloko wana vandi azana mutu tekela ye. Yo il faut na linga yo comme mwasi nanga basi bakima. Yo, parce que c'est bakimaka. Moi si na ye azalaka déjà fiancé à un monsieur. OK. Parce qu'on le savait bien moi si na ye. Ye moko abandi ko linga moi si wana. Moi ça que ça papa na ya mona ko la malédiction. Alors mutu wana neta wana zo linganga. Kenga na ko moi si nanga. Papa ne ba boy tangwa sa lali. Allo tinzamba zo bise azo l'accès mobile na yo ye. OK. Moi ça bandi ko banga. Allo takeye sa pasteur na bango. Pasteur, tala mutu wana zana maboko te makolo te nzamba zotata kende mobali na loti bongo pasteur alobi ah olika moto sambela nanu papa na ye moko ya kolota bongo ay benga c'est mwana nanga o ezali kamo ya nzambe mutu wana nde mobali na yo tika engagement zalaki nango nda se décider aligner te babalani te yaza na mbongo obala te ta pasteur ole sa yeli susu parce que na mbujima une église na biso sec convention moko esalema chaque année il est parmi les orateurs tant accueilli amoni ozi mwasi OK nazo pesa mbongo kobala kasi yango na tuna ki question ouais kasi ye moko mutu azwi mwasi mais azana mbongo kobala te aide ye OK c'est ça la question nazo pesa mbongo faut bala nazo sambelela yo abali mwasi wana kitoko bonjour maman elle a une belle femme net mukolo pe kobala alors pesa mbongo bala zela tozo koma na mamnanga yo za pressa na mamnanga ngaza omoni ngandenge nini tal azolo mamnanga kobala omoni ngandenge nini parce que y a d'autres proches naïfs. Vous avez un problème ou qui vous avez posé à la carte église à cause soutenir. Comment on va la où tu vas? Quelle question à d'autres? On n'a pas nanga. Ah OK. Est-ce que maman y a au sala nanga ou y a le bas? N'est-ce que na ata auto sommet le pas, on a le bas pèse le bas. Aussi qui? On n'a pas nanga. Voilà. Écoute. Nzambe sali ba sambeli mutu azana limitation na le lois na bana 4. À Bali. Aza responsable, azana mituka. Azana mituka, azana mwasi na ye belle que les. Voilà. Elle a accepté d'être sa femme. Voilà. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Le Dieu de Kabundu Alessa. Ouais, le Dieu de Kabundu Alessa. J'avais dit dans cette émission, on va parler tout sur les prophètes Ndenge Bato le Bayo pour vous enlever un peu ma kamo bokantila ka. Mutu na za mutu basambele. Et puis ça m'a fait si force. Très impuissant. De laisser sans valeur.
Lelo, il est prédicateur de la parole de Dieu. Quand l'église, il y a la compte, La compte, ça veut dire quoi? Et la carte, comme l'église, centre de réveil spirituel. Quand la carte, il y a mais tout avant, il y a un makolo, il y a homme cabine. C'est-à-dire, il y a un libéré ma courant. Aïe. Comment c'est ma casse, et comment ça m'a idolâtrie. Jamais n'est-ce pas commissaire à aller ça même une fois. Mais vous comprenez. Mais c'est Dieu qui le fait avec lui. Sans Dieu, il n'y a une émission. C'est parce que Dieu l'a choisi, l'a établi. C'est-à-dire, l'unité de production est en Nzambe. Ici, nous, on parle de Dieu. Moi, je ne parle pas de Walesa. Il y a la cabine. Il y a un canal, homme cabine. Distributeur à courant. C'est-à-dire, il y a une campagne. Campagne triomphale à distribuer courant. À fond l'église. Bah na inyo so ba kena onction miracle zo sale na l'église nyonso. Il y a un homme cabine. Voilà. C'est-à-dire l'homme qui a traité l'alliance avec Dieu. Voilà. Et ici on ne parle pas de ce que lui il est. Bon, mais moi je parle de ce que Dieu fait avec lui. Voilà. Dieu l'a choisi. Voilà. Na la télévision quand des à la Nathalie va propos sur internet il y a avec le prophète de la nation, l'homme de pétage, prophète de Nilesi. Alors, on y a surtout à Sala, à Tony Sabastad, à Kanga, la télévision, à ça, miracle, à Sala. Et l'homme de Dieu, mon côté, jusqu'à présent, à quelque Sala. Donc, même, tout maintenant, je peux te demander quelle relation entre le prophète Denis et le prophète Claude Kabundou. Il y a bien. La relation est bien. Nana qui fait à Mouninga. Kokende, ça veut dire quoi? Quoi approcher Mouninga parce que tu as tension sur internet. Ah, le prophète Denis. Prophète Denis, c'est toi. Il y a un pasteur qui pasteur de ça. Pardon? C'est le grave. Prophète Denis. Tu as la chaîne, tu es connecté à Wakaka. Se connecter à Panayo. Tu peux un téléphone en Obutala. Comment un psycho Denis chez Walesa, le prophète Denis et le pasteur Walesa au monde. Yem toi. Et ça la chaîne na yemoko. Tu as causé un pardon, c'est ça. Basala Nzambe, akena otala yeba solola. Basambela. Basolola qui pasteur Walesa sambela qui paie. Mais il fallait que le prophète Asala c'est que nous avons sur la télévision parce que ma propos est qui fait valeur il y a Moussala mais tous ces propos il fallait qu'ils reviennent pour la Alongolango té mutope ça va te valeur aux Nzambe. OK. Ezata yo théâtre ça les émissions ndenge nini so Nzambe azakati nanga té ata okumisenga ndenge nini eza zéro mutope ça va te valeur aux Nzambe. OK. Ezapa pasteur té pasteur Denis Lesi a lobby à Salada Babeba campagne belé. Abia da prophète de la nation. C'est une bonne chose. Ça la nyonso o bino tu bo sale boya ko bino boya ko boza simana e quoi. C'est bien. Plein temps. Est-ce que toza eza concurrence? Yango Kinshasa oyo musala Nzambe za bato to sala on est compétition. Net concurrence comme ils to sala mambo na te. Ils to sala musala ya Nzambe no objectif moko bato bandi melanzambe. Ba ba yebi Nzambe te bandi melanzambe. Bible lobby la joie est au ciel lorsque une âme est gagnée pour le Seigneur. Vanité. Ok, attendez ça stade plusieurs fois après Salinine. Ok, montez les vanité. C'est rien. Nous bénissons Dieu du fait qu'il a utilisé la Mossal Naye de Niles. À ça la campagne, c'est ce qui est important. Passer la campagne, gagner la âme, gloire à Dieu. Baton Zamba utilisé pour l'évangélisation, gloire à Dieu. C'est ça notre souci. Il y a une musique à Wengel, il va faire un atone, ça il a fallu. Ou bien fallu à ça il a le coup n'a beaucoup de cocotte ma campagne. Tu as une idée na yo. Exemple wana ya zui. Eza comparaison te. Eza mosala ya Nzambe. Mosala Nzambe soto le service de complémentarité. Ba musicien o bazo luka grandeur. Ndeba ko sala ki ngana ko sala date tel botala plein nga eleki ya oyo. Mais biso tozo sala tozo se compléter. Après biso na stade de martyr et la pasteur Kizamina. Au sala campagne, to senga ba Nzambe ba kende. Ba yoka parole de Dieu, akobimisa maloba ya bénédiction, to senga ba païen, ba kende, ba yoka parole de Dieu, ba nimela Nzambe. C'est ça service de complémentarité. Biso to sala concurrence na mututé, to sala compétition té. Le plus important c'est d'être ami du Saint-Esprit. Kozala na Nzambe.
eleki nyonso wana babiloko wana nyonso Jemima zela bengo mama Jemima kozala na nzambe eleki ba makambo nyonso zoloba oyo biso tovanda na pasteur Walesa tovandi na ye omoni yo ozata msuna $100 na poche o nakei na rotana okeka na $100 na 8 minutes esili sikoyo aza na mbongo ebele nazangi place okende navandi ebina oke wapi yo ozaka na sawana ezosala mokusa olobi okei nakevanda na restaurant boye bamona nga vanité sikoyo omona motu moko aza nango alobaka soki oza na nzambe oza na kimia na motema oza na kimia na motema faut avoir Dieu le plus important tozala na nzambe tozala na stade de martyr mpona kozongisa bonzambe mpo sa pasteur Walesa après ici tozala na biso tozala na Braza après Braza tokosala na bacommune nyonso babar eleki ebele baboite eleki ebele baeglise eza ebele mais saint esprit eza moke sikoyo tokozongisa esprit ya nzambe réveil tala toana instrument toza na mbongo toza na nzambe eloko nini ekotelemisa biso mpo tosala bacampagne tokosala yango makasi réveil évangile ekota makasi nzambe alibere bato na boloko ya satana bato baza tika tobela na biso bazosote okuti mikolo bazobina na babar mbulojika ye nzambe mutu na bilo moko deja ye mo azoyembela mpe bateleteta kokokokoko ozoyoka yango peti l'homme de Dieu le prophète Denis lesi sikoyo leso nya opesa bato bayembela moto tika tomela na biso ezaka nde moko. Voilà, tu veux que je te réponde à ça? Ah oui, ça a un point de vue. Tu comme la sonne. Si on lingo répondre. Mais il y a des musiciens, non? Il y a l'album, non? Il a souhaité ça la musique. Profane. Il y a un pasteur, à ça l'exemple, à la directeur de la société Morobo. On sait la pogne ça. Il y a un pasteur. Ok? Musique est profane. Profane, oui. Oui, mais la tête. Tu as eu quand on a un problème dans la tête. Oh, tu as volusi. Na linga fort. On est fort, hein? Oui, Denis. Ouais, même moral. Na linga ma vous avez même moral. Même moral, ça veut dire quoi? Voilà, tu comme la. Non, edenga. Même moral, ça veut dire quoi? Tala yo. Vous avez simba magambo. Olebia o, jedeo, omolo bal. Na zo na za posa bal. Na zo na za posa bal. Te, to sto le ka ki ngo papa. On répondre kingai sur quelle question? Obaki pour aller na mambo libala no on dit soit qui est-ce que ngai mpe ti ozotala nga boye naza sharia na lingi na bala na yena ona TV ou bien na bala na yena ona TV na sala mambo na TV non moi il y a des choses ce qui est ma vie privée na ya na ngwa wa te botala ba ntwe ba retenir ni pour la stade après les 6 ouais après les 6 sur la francophonie bakangi déjà le samedi si Dieu le veut vendredi to sala carnaval pour annoncer na batunyo soko pesa date ya sika vendredi. Na média tokoya samedi tokosala la communication moko importante pour bato bayeba tozosala na biso ka ezana ngo avant le 12 na lobaki na bino du 6 au 12 na katikati wana le 12 Félix Oazé quoi peut-être avant hier tozana stade de Martyr voilà ba renoncement ya banane et puis numéro de contact ya yo plus 243 85 42 53 682 plus 243 85 42 53 682 merci à l'évangéliste Claude Kabundu Walesa pour la confiance dont je suis bénéficiaire. Voilà. C'est pas facile. Oroloba magambo mutu. Mais koloba na kombo mutu, il faut zala mutu confiance. OK, c'est ça. Oroloba magambo mutu, obeti li solo, nenga pete obeta li solo ya Obama, ya Sarkozy, mais pour na koloba la mutu, il faut mériter confiance wana. Voilà. Serviteur de Dieu, mais Gédéon, va parler, va leur dire. Merci, que Dieu vous bénisse, papa, pour cette confiance dont je suis bénéficiaire. Vous tous de partout, vous nous regardez, je vous bénis. Nous avons changé le programme de la campagne, ce n'est pas encore le 14. Totier, na date ezoya kalate. Botalara entre les 6 et les 12. Na katika tiwana. Soit les 9 T, les 10 T, les 12 T. Les 12, vous le bien à Félix Oazé quoi. Soit les 9 T, les 10. Ceux qui les 10 T, les 11. Et je suis les 11. Voilà, merci. Merci beaucoup, papa Gédéon. Tu m'as bien. C'est là-bas qu'il y a un concert à Félix Oazé. C'est là-bas qu'il y a un ensemble. Il y a la parole de Dieu. Il y a un projet où il y a un Kindumba jour. Il y a un avant quand même. Voilà. Dans le bien. Ceux qui les 9 T.
les 10. Sur les 10. Sur les 10 T. Les 11. Sur les 11 T. C'est lui. Des arrêts à 3 jours, pour un jour. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci. Merci pour me faire confiance. Nous avons un plateau. En tout cas, communicateur, papa va aller, donc c'est pas facile que vous ayez un plateau, c'est un peu difficile. Mais tout ça, la question de vous dire, Balanzambe, Oyo, Bolingaka, Claude, Kaboudouale, ça, oh là, poto, Botalaka, à tout, et vous avez béni, en tout cas, vous désespérez. Rendez-vous est toujours maintenu, sauf que changer car date. Alors, j'ose croire que nous avons la mission grâce pour que nous collango comme. En tout cas, merci beaucoup à Exode de Mekebi. Merci pour l'assistance. Il y a le président Yapelko, Junior Moyoa, Bolom Malatinique, des mêmes couleurs, de plusieurs couleurs. Voilà, donc, tout le plaisir était pour moi de partager ce plateau avec l'homme de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. C'en est fini. On se retrouve prochainement. C'était Jemima Idele, gros bébé de la presse congolaise. D'ici là, restez branchés sur notre chaîne. Au revoir. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.